na passeport na yango. OK. Na relaxo, oui, ko taki pin normal. Ko taki ambassade. Yango ambassade kitoko. Yango nyoto esa kitoko. Ba makambo. Mais ba tout refité. Bon, biso to zongisi. On a sa passeport. Yango bilo tu yango, ndi ba signer makambo nyoso tu. Ni musique na biso za mabe na ndenge makambo komili ya mabe ya boy. Mais na ndenge musu ndeti feri. Ba kopimeli ba visa bongo te. Vous comprenez? Bapimeli ba visa mabe. Eza ki la ki ba musicien, eza na kombo ya bato feri yebo ka lobi yango. Feri yebo ka rotanga rota on appelle ba kombo wana pour faire en salle émission. Kopo Ibrahim na oyebisa yo. Ba balingi bato tu bazala ba leader tu bazala deux fois. Oh. Oui. Comme bon. Et comme bon bani ba leader tu bazala ba deux fois. On a niveau ya ambassade. La niveau ya bato ba on na nenga France. Tel est le mon Piroger à Paris. Alors ça Nicolia na oliaga banaki. Azana so oliaga. Oh. Yaki ka poto bona oliaga. Ya solo. Bo muna osani. Bo poto des ande muna yanga. Ngapanga masa bafali. Ngana masa bafali masa basole masa ba gypsum. Voué papa ya ferry na makambutu ya muziki eza Koffi Olomide. Alika batu basa ferry chama koko ma deux fois pour va pesa tamsu pe wa basali batu neni yoki batu to ya ferry ne bazu ba visa yoki batu bazu ba 5 ans yoki batu ba 4 ans te pour ba boy condition na eza ki mutema mabe komi Ibrahim eza ki mutema mabe o esalami oyo batu balo bala mabuti lokote eza pena Ibrahim ngana yebiso ki ba pimeli ferry ba visa o ya batu misusu pour faire ngami mapela batu ebele na yebisa yo ngami mapela batu ebele mais ba pimeli ferry pour na condition. Depuis le début, il m'a tenu la main. C'est à cette promesse que je me suis accroché et j'ai pu tenir ferme. J'ai traversé la mer. Elle ne m'a pas submergé. J'ai traversé le feu. Il ne m'a pas brûlé. Aujourd'hui, j'ai témoigne qu'il m'a accompagné tout au long du chemin. Et je suis finalement arrivé à ces stades de ma carrière. Moïse Billet au Stade des Martyrs le dimanche 19 mai 2024. Tickets disponibles dans les agences Rebank et Illico Store. Voilà, vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde. Ibrahim Abdi, Mona Yakolo Lopango, comme je vous dis toujours à chaque fois. Mona Yakolo Lopango, Azalana Pona Rosoana Bino, différentes actualités musicales, les Ganara. Nanzila, il y a réseaux sociaux, pourquoi pas, où est dominant dans la ville, province à Kinshasa. Il y aura vraiment qu'on vende de la lango, mais aujourd'hui je suis pas seul sur ce plateau, je suis avec l'André japonais, sur des DSP Libindi. Avec lui, on va essayer de décortiquer cette analyse, cette émission ensemble, pourquoi pas, tout méga vraiment au solo là, actualité surtout où ils ont le réseaux sociaux, on a bandé les sous réseaux sociaux, internet et tout sur l'André japonais. Comme informations, vous le savez très bien que Koffi Olomide séjourne à Paris. Koffi Olomide à Paris. Alors il nous presté bongo na invitation ya petit naé, ndeko naé, mwana naé, frère naé. Jésus de Néon se fait rigola ou Azarobeta Bongo le 20 dans les 21 à Didas Arena. Koffi Olomide à sa bongo invité ou à place à Rokendeko presté Pierre Rokendeko continuer au là-bas différents chonae place où Azali Bongo na ba programme où to kopé Sabino to zonga la bino poto pe Sabino. Je pense que na ba émission ezali oya mais to ko la nyo surtout wana dans l'anglais japonais to ko la pe masolo ya jet set oyo ba voir Jackie plus de 17 personnes au bon séjourné bongo na Paris première délégation to kendaki bongo bazalaki bongo plutôt bandeko bomonaki ba Mao Pecho bomonaki bongo ba Nicolas bomonaki bongo ba bandeko na biso ba Tupidi bomonaki ba Blaise Créateur bomonaki vraiment Mamile la Pazaki bongo na partie elle était fait partie aussi na ba délégation où kendaki premier tour et puis deuxième tour tomoni bongo ba ndeko mususu ba Ferrari ba kei tomoni bongo ba bande comme ça vraiment belé bakendaki oh ba okende ko prester bongo na Didas Arena et na ebisaki bino au début de cette émission Koffi Olomide aza bongo na Paris azobeta to yambi na le japonais to solani surtout na ye et puis to sola susu bande comme susu to bosani bongo te Weranson aza ko préparer pe morote o za ko ya avec force Weranson azoya na morote vraiment en tout cas
bozela yango bacheli bino tous ces pays ici bas tomoni pe l'artiste Fally Ipupa alors obetela biso lisusu bongo générique moko ya mobange eza koya et puis sans oublier l'artiste Fally Ipupa azala bongo na ba arena mosusu oyo eza koya ya Bordeaux et puis ya continuer toujours kobeta kosepelisa toujours bana ya Europe oyo boyebi ke l'artiste Fally Ipupa défendre pe musique ya mboka na biso bien azala bongo na Europe. Je pense que bozwa ba news na ye azo préparer lisusu biso double stade de martyr pour tous en ingraté tout pesa merci mingi la grande équipe ya Congo Mokili où il apportera biso toujours soutien pour notre exercer Moussalo vraiment la façon au moment na biso vraiment un grand merci à Ibak Makengo le grand réalisateur de cette émission, un grand merci à Grady au Azalana Bisopé, un grand merci les Soussou na ba master ebere batala rapé biso surtout nos confrères na ba ndero basa na Congo Mokili to bosana raté Anelka ba Fosset to bosanité Sims et Sele na bosana raté les Soussou Grady, sans oublier ma partenaire au bas soutenir émission pour nous aller gratter joyeux anniversaire à Ritz Kalonji à Otalabiso depuis quelque part depuis Mongafula Cité Verte de la part de Grady les Grady Mayala vraiment merci joyeux anniversaire encore à Ritz Kalonji à Otalabiso depuis Mongafula à rappel fanatique émission Nabiso to pesier joyeux anniversaire na to bosani sous-souté partenaire il y a Bruno Lubi Kambongo il y a propre un bon type ou vraiment il dara biso vraiment kasi mingi ilunga kalala depuis Kolwezi na bosanité Olivier Doumou na Brazzaville sans oublier na Paris na Romo na bongo il y a Aline Mwimba oyo atala biso andima moko soutenir émission oyo Tatiana Bitono alors manze kula queen serment ya bien ya pembe atala biso depuis quelque part na bosani les sous-souté Blanche Neige petinanga ki bongi la za hôtel biso Léana za hôtel biso pe la palin to bosani les sous-souté Emansi Kintaka na ngambo ya Bra Congo Emansi Kintaka atala biso vraiment très kitoko tout ce que là on a vraiment mingi pour pesa biso ba message ba encouragement vraiment les gars bien rit pe les sous na ngambo ya Bra Congo en tout cas na bosani pe binoté bato botalanga na Bra Congo on a vraiment posé belé botala biso bo soutenir émission bolinga émission na biso na bosani te Gloria patala biso merci na yo Gloria vraiment posé belé la série au début de cette émission je reçois pour vous l'André japonais à qui déjà j'ai dit bonjour André japonais sur la DSP Libinti. Ouais, en tout cas, bonjour à toi Ibrahim. Samba zona lokumu de to mona ni sumo kola lelo. L'anglais japonais soda DSP na pesi ba tutu balingaka l'anglais japonais soda DSP mbota trop. Avant to balano Ibrahim obi nzambe mutaba télévision. Mingi basali ba sida, mingi ba kufi, mingi babali, mingi be bazana ba prison, mais biso nzamba ba télévision photo mikulu misamaka. Donc yango penda na pesi mbota trop pas passer nanga salaire mwanda. Passer Salem Mwanda na Maloué Kawana na PC Bambota trop mais opesa passer John Moponzi alongola milima ba bar na Matonge akomisa bato tout banzini na PC Bambota trop sika zali pe na kobosa na TV na Bruno Lubika mbongo ya propre Bruno Lubika mbongo ya propre et pas ne mbongo salité za la te na pe Bambota trop pe na PC ke ba changera notre méthode ba changera te ve na Willy Musheni na pe Bambota trop sika zali pe na PC mbote pas ve na Dorta de Kana na Paris on a déjà wakelenge pena bona concert Adidas na pe bambota trop pe na pesa mbote pa ya ilunga kalala boss ilunga kalala na pe bambota to pe to na pesi mbote pa ya grand poète des poètes au micro na biso na frisi déjà na maboko isu pourada na pesi bambota trop l'anglais japonais soda DSP libindi moko libindi moko l'anglais japonais to sur la mambo belé le to samo ba analyse parce que mambo sur la paix zo za la paix moi mingi on toujours na quartier latin ouais Ibrahim ngala sa nga quartier latin Ibrahim na bisakayo nga Ibrahim quartier latin za ndako na biso nga pa ko felo mide na ke panani ngala sa toujours car la kofelo mide pe mena kofelo mide nga una ga sa yo OK okendai déjà est victime te nga ba biso ba jiwana te biso balandi japonais Ibrahim no kesala ni ngala ndi japonais ba jarane za ba biloko wana za rapona biso te ngala za pipe tsa kofiolo mide na otikala ka petsa kofiolo mais pipe tsa kofiolo mide abi mambo na o isa sustain la quartier là te ça bon même na famille papa mina ko wanga na yo
mais ça ça la bon papa wanga na yo papa ko wanga na pe mwana ye papa pa ko ba mwana tam susu na lingi ete mobule leki makasi bobo ka ngote mais mwana maila salaka na papa na ngana sana kofiolo mide na osalaka na ye ata papa lingi yo ata mama mère na biso sindi le cœur pe ondire pe yo ebi gaga balo ba mère kutatindela mère ona mère kutatinda ba video na mona totika na biso biloko wana koloba yango eza makambo le kaka déjà nga kofiolo mide apesanga encouragement moko boye na vie nanga oyebisa ndeni Ibrahim tomona kofiolo mide aida bato ebele na vie tamsu kofiolo mide nga aider l'anglais japonais loko moboye aw tesinga tamsu nani na tesi l'anglais japonais loko mota su mukimbe yoka bato balo pa bato misusu ki tamsu balobe lo bongo so ça n'esprit to ko longwa so posa n'esprit to ko ba pe komba kofiolo mide te nga l'anglais japonais na vivre na nga bien na za na nga pe bien mais na yebi kofiolo mide aza grand star kofiolo mide aza papa so zalaka na yebi ozalaka na ye nga kofiolo mide ko wanga na te po be preuve beleza wana nga za pipe tsa kofi na otika la pipe tsa kofi donc nga na bundela ka ba kofi fili ba kofi ya na bundela pona bango donc nga za mwana quartier la te na otika la mwana quartier la te Ibrahim meloko na yebisa yo to wana bato misu bazalaka alingaka ne kaka mutu pona ka ba intérêt na ye OK et to wana bato misusu balingaka pena mutu ndeti nga langue japonais na vinanga na lingaka kofi olomide sauf ngoli mutema nango mona pelaki langue japonais kofi olomide eko kufa pona kofi olomide ngakuti sana minute so mabwa keli kofi olomide bon nga mona oyambango donc nga naza soda DSP libindi mo ya kofi olomide na otika la ka soda mais soupçon mo bimayi bokendaki feti na palin chevera mbokendaki feti babengani ngozo demo te vraiment yo te vraiment ko fokende ko nga langue japonais feti ngo zaki ni anini mo réception mo bona palin bona ngaite mère lamba mo ba plat ba nini paraître yo ya pe bo se servir te me yo te ko tenga c'est ça bon te o ba yebiso ba biloko na ba biloko lokuta o ba yebiso Ibrahim ya biloko lokuta nga na biso ngani na zabola ndi japonais kofiolo mide linganga makasi ezaki eta musuki likamo buta soko balola ndi tikabo isalabo o comprendre yaona ngai ba wana kobetela nganga kutenga na petcha kofi bato ne balingaka biso Ibrahim tozala peme na kofi te poani batakaka kofiolo mide bakoma ofinga kofiolo nga landi japonais soda DSP libindi moko na soda kofi na otika la ka soda kofi olomide landi japonais pe likamno yebisa yo ngai na lobano ndenge ni omoni na banda kunyo surtout ezalaka tanso mama na papa la bino mama la bino akoza peta mso alinga mwana anati naza na bana misuta mso alingaka mais mwana maila walingaka mama bango ndeti nga mère na biso eza sindi le cœur pona nini aza mwasi avie nanga amazanga kofelo mide kuta longwa patron nanga aroma vie nanga paso de bito tseki patron mais rêve tamso ezale bien mais donc nga na linga kofelo mide kuna ndenge tozala nayi donc nga ba jiwana ko betela nonga te o feti mo ninga muta mona nga zatia nga kena nga suma kambu penate o memba rep ibini buto zazala ba rep yo monenga bo feti ngo ezala gwa feti ngo ezala gwa ba betela ko nde lisolo mo me ba betela ko nde bien te yo ba biso ba betela ko lisolo mo beza bato yo ko na betelo te Ibrahim to sola pe to ko tuni ngo pe na media nga pe na ndame me bato pe bo ba comprendre eza lisolo mo ba betela ko me ba betela ngo bien te ezala répétition mo na parler répétition na mona palais kofelo midi baba tutu ba olia e biso tutu oninga to lia sikoyo ngai kofelo midi aloba apesa nga kuto nera makasi la biloko pela nyoto tika lope landi japonais mutu fwa zwa yango mutu ne fala ebiso ngonde bongo tuna ba tutu ba ebiso osola na babla na mosaka osola blana manana osola na ba J33 osola ba mission to na ba ebiso lisolo wana nga kofelo midi pipi nga mna lia sani mona kofelo midi naza le sel ya masana ebiso naza le sel ya o noto ba le kapa kofelo midi azolia yo pole na yi na le sel ya o alemba ko lata bilamba kofelo midi nga langue japonais donc nga ba biloko loko kotsa nga te nga kofelo midi za père nanga kolinga te beti batu misu ba yaki ba ko ba lobaka kuna o petit mo ayi kuna uti pota lobiko kofelo midi sali langue japonais boy yo ba petit ba merveille o mutu na sali mo ba omba ba ngala kanda bango te na gangela ba onde nga mutu afinga kofelo midi ngala ogangela yi ngala za soda DSP ya kofelo midi na otika la toujours na kofelo midi biso to sa bato biso to kengela mère Cindy atandele aoyeba ke valeur na biso zaki boy mais toi qui ne peut pas et tout zonge pas kofelo midi à faire Sénat zo kota ne pe na Sénat d'abord avant toi que na faire Sénat boni d'abord santé ya Double King monsieur l'ambassadeur au Talabiso depuis Paris alors ces journées et puis raison na
na France, pratiquement à Paris, ils ont dit à quoi? C'est vrai qu'il y a aussi l'Adidas Arena, mais à part Adidas Arena, raison des années d'ici. Bon, le roi liboso na no kofi akendeli nano. O kofi le midi santé neza kitoko. Yo mozo mona kofi le midi azoko mara roi bébé. Santé neza kitoko kofi le midi azane bien. O pena kofi le midi pour voyager. Pour voyager kofi le midi ezana le roi liboso nano. Ezana voyager pour Adidas Arena ya faire pour invitation ba pesa ki. Pour une invitation ba pesa ki ya kofi le midi akene na Paris. Ya on a minute azana kata France kitoko, mambutu kitoko azane bien. Azane bien. Mais affaire Sénat, qu'on fait le Midazo qui est Sénat, et puis tout côté de l'actualité, et ça, les binômes qu'on fait le Midé a préféré à commander sénateur. Est-ce que, au bête musique, on se pose des questions. Qu'on fait le Midé, il va rester toujours dans le monde musical, tout à Otikanaï, à se débarrasser dans le monde musical, tout, Cindy le Kérenda, aux bâtons. Il y a quartier latin. Alors, il y a un confirmé, il y a un communicateur. Il y a un communicateur privé à confirmé. Il y a valeur. Communicateur privé. Même il y a un peu tout la langue japonaise. Donc, alors, en tant que communicateur privé, parce que Borami Bale, pas parole, à ça d'essayer à confirmer. Il y a aussi un communicateur privé. Il y a monsieur l'ambassadeur. Il n'y a pas de parole, c'est pas bon. Il y a bien. Donc, il y a un banini. Bon, on a le baraka, et c'est cérémonie. Ils ont l'accès à musicien et musicien, à l'accès à force au pétard sous classe ou à Tangelaka. À part ma musique. Musique, il y a besoin 11 ans à ça qui est. Mais tout le temps, il y a une classe qui est en train de se tant que j'aurai diplôme, il y a un métier au Asala. Donc, c'est un moment où il y a le média comme sénateur. Déjà, ça a sénateur. Pour la campagne, on fait le média sali au moment où il y a donc, c'est un moment où il y a la musique. On fait le média de la musique, on fait le média de la casse. À cause de la paix, à quel bureau, à Zunga qui peut répétition. Et ça, tout le monde a un mot. Bon, on a été passé, monsieur Bazaba député. Il y a des passé monsieur Bazaba ministre. Il y a des passé monsieur quand biso na Congo ndé awa ba musicien na biso bakanga kaza musicien atikali kana casquette ya ba musicien. Mais na ba pays mususu okei. Au moins na que musicien o maza ministre. Musicien o azaboyi. Joueur oyo azaboyi. Yusundu peut to mona na Sénégal. Artiste musique té on nous alaka la musique mais sénateur za makambo oyo atangela rapé classe na ye. Allah son pe à part ma musique. Alors que ça va être niveau PAT n'est zaleli. Il y a un qui est sénateur. Confirme des contacts déjà pour le battre qui est déjà sénateur. Pour déjà y a une campagne, bataille la moto va voter la campagne à salir. Y a une confirme des n'enga qui na mboka na bango. Tout le monde va misser musu ndeti ba Noël, ba sala ba campagne na bango. Na bamboka na bango mais ba kipa bango bongote. Ba faut ça. Le roi de la forêt. Et Simbate. Simbate. Dans la campagne n'enga ya sala. Na o confirme midi à sala. Au moins, il y a une différence. Non, mais quand le Midé Sénat, il y a un sénateur. Bango surtout wana. Yokana ebisayo. Yokana balongala lobino ki oya bango na campagne ndenge ko felo ndasa la kila ndenge mboka ndenge yambaki. Na batu mishunde ba yambaki bango te. Reprend on a profité na pesi mbote pas vena nga boloa. Charge à Marty, Konza Marty na pesi bambota to sikazali. Donc on a le bara rezaki. Ko felo midi na mboka ne déjà ba pesi pouvoir. Yomoni ba yabi fina chipoi ba la population. Au point de la CP qui moutoua donc azana makambo ne ezala bien. Et on a bien. Merci aux autres la biso vraiment partout dans le monde, surtout à Paris on a au Sanarate Dr Jackson Lubanga, Tatiana Bitono, au Talapé Bisso, chez la Kibouila, au Talapé Bisso na Paris on a en tout cas. Oui, il y a l'Inmouimba. Il y a Talapé Bisso déjà. Il y a Zoliatia. Timé. Ayebi ndengazana ifo ya kin po yoliet. Te lo mse sala pe ba mote asinga. C'est que sika tindelanga melanga. Na te volo baboy. On a te fait la bate pour photo sola. Bongo na mona serwa. Ata serwa le longa na yebisa yo na mona témoignage nya malamu ebele. Bate bele akabela to mona bate bele. Mutafutela banjoka bandako to yebi. To yima ka bele bele ko les secrets. Te secret babo secret na bia point na lobia. Bongo ya ngashi ko makambo lobi. Yo sko lobi ki kambo to sakine shune mo mba mo bisinga to landi. Obilo ka olia boy mais olobina ngala ni na télévision. Siko o anga siko ya malamu na ole la passer nanga.
Je pense qu'il y a un message. Il y a un retour raison. Ça va. Mais l'anglais japonais, il y a une analyse. Il y a une musique musique l'anglais japonais. Musique à Congo. Et attends que souda d'esprit bindi mutabunda rapper bien aux rappels na artiste parce que vous avez un musicien moroté le là le bien il l'anglais. Vous avez un musicien moroté to ko lobake non avant na l'anglais alietali pendant l'anglais. Donc tous ces musiciens na l'anglais au côté bango bo solo la bien vous allez payer bien. À part ba musique so esala que moi musique mais vous allez payer. Alors pour na yo musique 21e siècle ngo yo l'anglais japonais. Tout ça, moi, analyse. Il faut tout analyse tout ça bien. Il faut tout Ibrahim na ndenga musique ya ndenge nini na ndenga boye na quand musique na biso tozika ka commencer par ba Koffi Olomide ba Fally ba Ferré ba we te siko nyoso to la généraliser ngo te musique ba Bina Filé ba Guy Mollet toche ba Sister Becky toche ba Cindy Leguer toche ba ça dit ba c'est belé oh ba obeta musique ba Barbara Kanam musique on pour na yo langue japonais kende pour na musique ezo kende bien bien musique ezo kende bien na ndenge ni tozomona lelo so totali ba pays tout ça ba pembe na ba Afrique ba mission bazo sala succès o bazo beta na ba Europe o bazo beta na ba pays na bango te ndeti na ba Europe déjà ça ba mission congolais presque ba mission congolais ba la succès makasi so totali déjà ba disque o ya ba mission belezo nixa mboko ça ba mission mi Congo ba congolais musique vena ya biso ya Congo ezo kende ngo bien eza na kitoko muto o akoloba ke musique ni eza ekende bien te c'est que yemo konda ndenge ofone musique na ye mais ndenga na yebeli musique ya Congo ezo kende pena kitoko na ndenge ba père na biso ba bandaka ba tutu ba bandaka na ki lelo le suningi za lisusu musique ezo kende bien pona nini so na bino musique ezo kende bien pona ni to vandaka to noyo ka ba décaler te to noyo ka jamais to ka ba décaler mo ba masoni ba lobaka ba to ba misunde ba lobaka o musique ya miyibi o musique ya bakuluna o musique ya bana mais musique ya malamu mais lelo to koma oyoka yango. Vous comprenez? Tout le monde qui musique ils ont évolué dans quatre mboka na biso côté musique ils ont qui nango bien. Nga pour na musique qui est bien pour na lelo tout le monde ba musicien Patrick Beckham a tout ma musicien poto et ça des musique ils ont qui est bien tout le monde ba Bina Filé ba kambozo qui est bien tout le monde ba Fabregas lelo annoncé biso obeta na Casino de Paris ils ont qui est bien tout le monde déjà déplique yo wana te sur libaya obeta na Zénith de Paris. On monte ça qui toque. La musique na Congo ezo kende bien. Bato bazolo ba musique ezo kende mabe. O bango mo baza bata mababe. Mais ngandenge na ebele tous les musiciens penda ya bien. Musique ezo kende ki toko, bango tu musique ezo kende bien, musique penda Congo ezo kende bien besoin avantage ya bien. Musique ekende bien un avantage. Na mobi ke bana poto be balinga ba mona l'anglais japonais. Est-ce qu'on espère toujours que l'anglais japonais peut aux alara na mikili? Parce que ngana ebenge il faut zapena faire na poto. Bon nga sikoso na betelio na auto so kutu passeport na nga lelo. Na auto so passeport na nga lelo. Nga pena normalement fait to ke na faire. Na passeport na nga yango. OK. Na go lakso côté qui normal. Côté ambassade. Yango ambassade kitoko. Yango ni auto ça kitoko. Ba makambo. Mais ba to refiter. Bon biso to zongisi. On a sa passeport. Yango bilo to yango nde ba signer makambo nyonso tu. Biso yo ba faire ba côté biso to zu yango mais misusu ya baninga o etika lelo ba okende lelo mais biso to zela kaka ndenge keza. Mais l'anglais japonais Koffi a aussi joué na poto pour la Adidas Arena. Mais Koffi pourquoi pas à soutenir ki mona na ye Fally Ipupa préfère que soutenir mona muninga yo kolobani na pa wana. Nga Ibrahim elo no ebisa yo ke omoni to sala pe biso mo pe to linga te kaka batu baloba kaka. Batu ya moka vraiment bafandi bakomo loba ka po Ibrahim batu ki batu ngo kolinga yo ka ngote. Biso no to sala pe na internet totala makambo to ne lika na TV. Makambo to le kaka. Yo mona wapi? Ye mo ko mwana na ye mo loba ki papa na eza kwesa uta na bandal komo na woni. Qu'est-ce que la bandal wana ti? Azo batin. OK c'est bandal esika ba papa. Et puis moi na mona ni ozolo. Kasi mo to tuni nga kombo na eti. Te nga na lobi bien nga na otanga kombo batu. Na lobi bien pourquoi pas Koffi Olomide a préféré que soutenir moi na Fally Ipupa. A préféré que nous soutenir moi na muninga oyo bengala moi na. Wana siko yo kana beti la oni Ibrahim wana ndo yebiti. Faire gola Koffi Olomide azana bana ebele. Azana bana ebele. Mais faire azana moi na Koffi yo ndo yebaka te. Koffi Olomide déjà banana faire banana rumba des jeunes.
à part rumba des jeunes tant Kofi Olomide so fana na bandal faire déjà yoka utaka ngenge aya ka d'ailleurs répéter na Kofi celui qui solo na beto déjà le côté so na Suzuki so na ba Modogo so na ba Wilibula tout na ba on li campo faire déjà non ya faire déjà ça na besoin fala kota quartier la tête déjà bandaka faire à kota quartier la tête pour na nini ezalaka pour na bata wenge 4x4 bazali ba welela kai. Vous comprenez? Ok. Ce qu'on fait, ok, c'est où ils ont bandal les acquis à Bango. Qu'on fait le milieu de bandal dans l'ordre de quoi mon paya. Vous comprenez? Mon dit ce qu'il y a, on fait attendre puis une na bandal. C'est qu'il y a pas de bête dans la mona na wengi 4x4 wana. Voué papa ya ferry, voué papa ya ferry. Na makamutu ya musique, ils a confié le milieu. Ok. Surtout le chilo makamutu na l'accès l'action au monde qui l'andi japonais à lobby ya solo. Donc, vrai papa a fait il a confié l'omide. Il y a un moment où confié l'omide à soutenir le fer pour nani. Fer était un qui a un problème na cage, bakanga qui fait. Toi bakanga fer na cage. Nanga soutenir qui fait ma casse. Confié l'omide. Au moment où vidéo ni tambola Ibrahim. Après wana fer ayo zo matanga mo première fois fer azo matanga na vie na na famille na o akufeli ndeko na biso masana nga gigo na pe manakimia. Yo mona ki amoto akufela kana nanga soutenir qui. Et c'est qu'il Kofi Olomide, Kofi Olomide soutient qui est makasi. Kofi Olomide première fois on a eu besoin de Kofi. Première fois Kofi Olomide là na matanga ya batu batu balala na matanga fait mortuaire au mutala li Kofi Olomide sala yango. Te kolongo wana. Kofi Olomide a eu un problème. Mère na biso singile kera ayo Kofi la maman. Te ko muna faire ayo soutenir Kofi Olomide. Le lobby biso to mona ka bata wenge. Bata wenge to basala projet na ba beta na marti a. Et c'est ba soutenir faire. Ba benga faire. Abenga faire été mais tout temps faire à couper la gare tout faire à couper la gare de Gigola tout monde a battu monsieur baba lisaka na ba mon la caisse moi ba la rabo battu monsieur ba wengi ba kena ko kena ba fait tu wana on comprend siko lelo tant qu'on fait le média so soutenir ne faire muté va passer ça là battu ni hein et c'est là que muto ça battu muté passer yo ko nzima Ibrahim au moninga ngalandi japonais na koboya misel kola ekonda fada bona koboya yi opa na koboya na ngisa normal oboya fali po te yo kala biso ça normal na ndenge mboka na biso te numéro 1 ni ndabeta dida sarena te ko be ba ko beta ngo sutu wana tesila akenda wapi meta arena akenda wapi azadit si le azadit azo evoluer kitoko wana wapi ana kina azo evoluer abunga te azala na mona ke suite azali namone kala disque beta kitoko namone kala ya yo tuninga lo mutu ko beta mama disque ya Ibrahim mutu namone kala uka epe kala suka kenda babunga ayo kala te yango na Ibrahim ngana ebisio ke Kofi Olomide yo za na problème na artiste munene ya mboka na biso problème ni se munene ya artiste ya mboka na biso nani asali ni yubino bobino so mutu asali bolamu kwa no ba te Ibrahim sana to solanga na yo to bobenga musicien ya munene na mboka na biso asali ni asali déjà nini approuva déjà au nyonso tout ndeti nyonso na nini yazu choc à musique déjà azu des choc à musique ko ba Kofi bazwa o meme kese mami kili ba rutu bakimi tala musicien ko benga tellement monene ya musique na Congo bo tsaka ta so ba Fabrigas oui pour la ni Fabrigas akina na groupe mo poto bakimi ye azongi a recruter sous bateau pour cause na groupe les passe oui pour la ni pour ça na cacher ya yo moko. Vous comprenez? Pour cacher, on a déjà une mission à battre la cacher, on a une mission surtout. Il y a ça déjà ni na makaba Congo. Il y a une mission munini. Abimisi mission au nini qui a munene, au ya zali à parier pour toi capter mission mususu. Il y a une personne qui a besoin d'exemple moi. Tant on a une mission munene faut y baraper. Oui massa na biso nanyo massa nanyo Starboy whisky. Oui qui a star munene. Abimisa moi na petit na rema. Les lobes misari marima pasa na mbongo amunene mutu fo benga mutu zo sama minene ma minene so mutu betika na salle mo salle ke na resilara e koma rabatu misu bayaka le logo Kofi babeta ba Bercy ba Kofi babeta ba Olympia ba Kofi babeta ba Zenith ba Kofi babeta le logo batu misu ba babeta ba Zenith batu misu ba oya kolo baka bongo te Ibrahim mutu sene logo mutu yango bino bomiye yango silisiye pour la niveau ko kumisa o mutu so monika salle mo ko munene mutu wa beti bote musicien fo biseke asala likaba munene bi ka munene likamune sala ko ba Kofi Olomide ni basala le lo Kofi Olomide le loi ala la pongi avant na basala le ko munene bi lo ko munene sala ni wake up déjà obi ke wake up ani se lo ko munene oui bien moi Ibrahim
wake up c'est le comme nene le fait le midi tout ka papa même bazara souté mais so bato oyo ka wake up ba sepelaka ils a featuring ga munene muta sali le ko munene te la ma musique ni featuring mo munene ni le ko munene to raisonner ni film même ko munene featuring ga munene te muta sa ba featuring na ba star wana prêtre au monde ba star wana Ibrahim ko kozakano ko banga no bangote ba star ane zakana ko lokote ba star na ba featuring ga munene za lokwa ni tsoko sala featuring ga bien au sel peut-être mususu kina na ba papa tabulai neti ba fi na biso ba nyoka longo bazalite o sape featuring na venio kalongo okosa featuring na misemo boy okosa featuring yango ne ba biloko minene nde yango wana biloko minike neti faire ça featuring na bozi nani bozi pas un misemo munene na mboka na biso na nzembo na ye na nzembo bozi wana ba featuring wana ngala lo bate ngalo be loko bino mo bo créer bo selo kwa leti wake up mo boy neti kofi basala wake up eloko mo muto ina nzembo na ye o ina nzembo na ye o ina clean na ye ina clean na ye o papa yango ne makanga minene lelo tshilo baba misetu bakoma obwaka oui mutamana oboka mutali boso na kata Congo a oui non isa Koffi Olomide mutali oboka na wake up na masala animation imo Koffi Olomide lelo batutu ba minene folo ba minene mutasali l'artiste fallait boka papa to kote makana ni community mutesa bunga na isa sila na ye isa sila na ye asansu na top na o changer na zolo ba to bazolandanga ba comprendre ba azane loko munene asena na makama muziki ezate kokanisa te ke pona yo na salima munene na musique makama minene bato basali Koffi Olomide bato apa Koffi Olomide eza ba faire regola obi pona nini ozala golwa zela biso ngana golwa te adore ya ozala ngana za golwa te na za ngana za golwa te mais na za na ba massa ona ba vie auto sola rapé bien mais tu okotuna nga pa boto tu nga likamala tu nga faire répondre nini o faire asali kamunene mais na tunyo zana tu na yo guitariste munene na kati ya Congo eza na ba fait le tumba te faire ayemba na ite faire avana na ite faire pas le tumba pesa nzembo te eza likama munene te na ba musique yango te papa wemba aza muto muke lelo apesa faire ba pouvoir te ba yemba na ye basama mebele te eza mama mike mwana basasa obetela yo mama minene nde yango wana yo aussi mama minene ngala obetela mama minene basala pamba o muta beti wata eza loko te mama minene ça ki ba chiffre mo tiko na parler yo mozo réseau ba no be bazo compter raisonner yo jamais mwana o raisonner papa na salle mo bo o raisonner yo te. Vous reprochez l'artiste Fally en quoi? Ilo ni no reprocha rae tinga na ona nani ngala sa biro na ite na eloko mo ya ite na sa be fani na ite yebe asa musicien te azara misete asa misende mo na ba faire te asa rappeur na orchestre na sa nini tanga za robeta na quartier na tazaka rappeur te azara musicien te azara danser danser acha banzembo kitoko achela biso bon yebiti ngala kata quartier la tenga pela sana nzembo ni bilobe le zoya wana na kata quartier la obo yebi ngote na kala nga Koffi Olomide bisa nga Koffi Olomide bisa ngala ndi japonais kala nzembo pe Koffi Olomide mutalaxe makamba oyemba papa to ko sanje na biso to so makamba beleza ali to lia tala na mutu mo wasila na ye soka kenda wapi to fandaka woneza mabe. Merci bande obota la biso musicien munene ndi Ibrahim excusez nga grand journaliste musicien munene yebisa o munene nenga zo sala makamba minene pe fa sala azana ba featuring ga bien azana makamoko ya bien yandi makamba minene makamba basali kubeta angote basali za rasute to mona bato babeta ba marti seleka e komisho marti ka bato misusu to comprendre to beta biloko wana te. Merci. Adidas Arena ya Ferregola participation à Koffi Olomide. Est-ce que ça lui bien qu'on a Koffi Olomide a participé bongo na Adidas Arena pour yo? Nga pona ngana en tout cas na PC faire merci beaucoup. Faire na nenga za reconnaître arrive à reconnaître papa ne Koffi Olomide za na bengisi pe ezelo komo ya malamu. Lelo Koffi Olomide ba bengisi pona nini? To mone ba mission musu jo nini faire bengisa ta musu Nigérien mo boy, ta musu Camerounais mo boy, ta musu na nite a bengisi mission munene. Eza Koffi Olomide pona nini? Lelo Koffi Olomide a cause pe a zate. Mais faire déjà qui a bien ici eza bolingo mo ya makasi eza honneur mo ya makasi faire apprécier donc ngana ça ne sergo makasi so bazo reconnaître confiance wana ba mission lokwa ba faire ba mission lokwa ba nani ba tout so ba reconnaître confiance wana et ça va bien donc ngana ne sergo makasi ninga bien ici na Adidas Arena. Mais il y a eu des complications de quelques membres du bureau de Ferregola par rapport au visa na monite na habité sous vous même na ba news nango marque tabalobi ya main noire eza bongo na sima ba visa ou faire azoli ba musicien na to moni notamment awa bandeko wa musique ndingwa kende
tout le monde il était à Kanda Kete, tout le monde il lunga Kete, tout le monde marque à Oza Kete. Parce que jusque-là, tu as la précision. Moi, je viens d'appeler avant M. Salah Balobi, jusque-là, rien encore et salami. Bon, on a le banayo, bateau baso le baki bateau compliqué, bateau wana, bana raison. Mon raison ni bazana raison au banango ezeni. Ok, c'est affaire mobimba. Ok, c'est affaire mobimba. Vous êtes aussi ça, ok, c'est une affaire. Au monaki, batutu o bakendaki ok, c'est bakendaki nini, bakendaki États-Unis. Bakendaki États-Unis, bakendaki ok, c'est mon États-Unis. On comprend, bakenda ok, c'est mon États-Unis. Tant baké États-Unis mobimba wana, bazonga bangoto. Ambassade tout le monde même na maison Schengen. Katana mamokena. Masa so bati. Au monde de l'osso batona baolo ba Ibrahim baolo baké bato koto bana raison pour ani bana raison obi pour nani ok c'est fait au monde déjà na ambassade na maison Schengen ba pimela ba bato ba compliquer bato pour nani ba compliquer bato sur ba moni bino bokenda ki groupe mo bozonga te on comprend groupe ya faire et bien on va aux États-Unis ba on tout ba faire écoute parce que ba 2-3 tours aux États-Unis ba tiki tout ba musicien ba on tout ba zonga complet on comprend sur ba compliquer ba pour ba visa pour ani ba compliquer ba pour ani. Et combiné les locaux, mon série biso Ibrahim, mon série va confirmer au bêta Bercy, va confirmer au bêta Olympia. Et ça rend déni, va misser Kalan et ça bien Ibrahim pour l'année. Au moins que misser à bêta la Bercy, après va misser Béosani, va au bêta peu sur la Bercy. On comprend? Va misser va bêta Olympia, au moins misser va au bêta sur Olympia. Au moins c'est qui goût à misser qui n'est pas bien. Quand on est misser qui n'a pas ça ma belle, n'a n'engagé ma carte comme il y a ma belle à boy. Mais n'a n'engagé monsieur n'était ferré. Va vous payer le visa pour côté. Vous comprenez? Puis mais ils ont bien et ça qui est là ça qui est musicien ils ont un combo ya bato faire yebo ka lobi yango faire yebo ka otanga on appelle combo on pas faire ça l'émission suka te faire ça l'émission on va faire oloba et ça mutu mo pena mitema ba ba ke pena ambassade pe bato ba pimeli ba visa wana ba pimeli bango te mais ba su ba visa na retard bato ba su ba visa na retard wana et ça bato so totali bien ba lobi na bango ke ba finga ka bato ba payer. On reprend. So tangi ba kombo na bango mona ki bato pe ba nini ki o ba simbi charge ya faire gola. Aninga ba sola DSP. On reprend. Siko ba opime na bango pona ni. Président Fati a ebisi biso Ibrahim. Président Fati a ebisi biso tu na mboka awa. Ye moko a ko tonga mboka ote. Biso tu foto sa ni to tonga mboka. So to tonga mboka Ibrahim ezande geni. Lelo faire so amemi tam sur 100 personnes. So 100 personnes ba ko mbadika. Bakomo ya bakomo keni bakomo tonga babiloko esa ko yede mboka te esa ko yede mboka siko to yede mboka na ndeni bino siko totala siko koto ya batu ya kote konda kuna combien de personnes bakenda o ba finga ka batu makasi bama lo bakabiso batu finga lelo suna no tangela yo Alexis wesi wana finga kate manike a finga kate kisi maniga comment naître kisi te tozo sola tanga fa ba kenemi ki comment naître kisi njo ka finga kate kisi njo ka finga kate. Petit on a celui là là. N'aura pas finga. Afinga raté. Tozo solo là ne ba lo ba ka moto salaka. On reprend. Bisbonga la ni japonais finga. Ngapi na finga raté mais. Ya on a le bit longola yo mi longola na raona. Aka tozo solo là ne biso tu ne ba lo ba ka batunio surtout là de to les kala internet tout ça là. Sikozo mona te batu misu bini parce que visa bozo qui bien. Mais batu misu comme tout na bango ko mabe. Yango ce que ça la cop mo ke komi ndenge ni. Kopo Ibrahim na oyebisa yo. Ba on ba lingi batu tout bazala ba leader tout bazala deux fois. Oh. Oui. Comme bon. Et comme il bon bani ba leader tout basa ba deux fois. On a niveau ya ambassade. La niveau ya bato ba on na nenga France. Bato bani ba basa la bongo. Oh. Pour un monsieur qui fait raison qui ne visa tam sur na nenga Belgique, on ça na makambo te. OK. On va malgré ça na Europe on est sur toi mais sur na Belgique, on ça na makambo te. So qui na pays monsieur on ça na makambo te. Tellement ça na kata France wana. Mais balika batu basa faire jamais pour comme deux fois pour passer tam sous pe wa basali batu neni yo ki batu to ya faire ne bazu ba visa yo ki batu bazu ba 5 ans yo ki batu ba 4 ans te pour ba bonne condition na ah makama pina obetu le Ibrahim tellement musique ni batu ni ba mema musique ndenge komela le batu ni ka batu to ba koma na esprit na bango wana izala raté. Non, un petit mot d'ordre, on a le système de jeu, on est. Mais tu yebi bango, tu yebi l'église d'abord on dit basambe la tu yebi yango, tu yebi église yango, tu yebi bato yango. Ah moi tout tanga kombo ça mais tu yebi bango. Pour anini, bato misusu au moins qui va ni tu vas faire vas-y on va 6 mois.
pour bazui na vrai normal. Mais bato biso ba 4 ans, ba 5 ans, ba 6 ans, ba nini, ba 5 nini. Et là bato belé ba fani na kati Europe kuna. Ba sali ba 20 ans na kati ba France. Mais atika lo zota 10 ans. Atika lo zota 50 ans. Atika lo zota 4 ans, ba sali 10 ans na Europe. Na ba niveau ba France wana. Mais bato biso afana kala kisasa, ata musu na masina kaka. Musu afana ata musu na Selembo ba payer 5 ans. Obi pona nini? Oye ba ngosima. Junza ma beta bato fimbo, o comprendre aussi. Et ça qui mutema mabe komi Ibrahim. Et ça qui mutema mabe o salami o. Bato balo balanga butu l'autre côté. Et ça pela Ibrahim ngana yebiso ki ba payer les faire ba visa o ya bato bisusu pour faire ngana me pela bato belé na yebisa yo. Ngana me pela bato belé mais ba payer les faire pour na condition que bato faut faire ba comme bata deux fois. Ce qu'on fait ramboudé na. O ki soué na des spinning hospital vérité. Moni masolo wana. Pour faire ba payer les visa na ni. Luba ti pour ba payer na ni. Pour que ce n'est pas na honte kitoko. Ba mutu ba aux États-Unis ba woni. Oui, ba côté c'est peu dossier en retard, ou les ba côté 2 mois ou 3 mois avant, ba côté 1 mois à concert. Ibrahim OK Seigneur paraîtrait. Pour être makambo izo sala mabiso kana ba Afrique kaka. Afrique pe ka ya ba Congo. Yo kana sur Ibrahim. Déjà il y a concert à Mouni déjà so ba ibida ke moteur beta na salle mo ya net salle de France. Et à ton côté visa après une semaine faut pas payer ça. Vous comprenez? Parce que déjà que faire même dans l'ambassade de France, même dans visa Schengen. Non mais c'est Schengen, bah il fait un concert à Mouni na Adidas Arena. Oh déjà France ou Europe on va que mon bêta na Adidas Arena. Attaque côté après une semaine, attaque côté après 2 semaines, faut pas payer ça visa. Mais biso ka visa na Congo comme condition mo boye, ya pamba ba blo mo pamba, ba mission mibanda ba e komela ba wote. Pour ani ba mission na biso misusu, o ba ok libanda ba zo te kamboka mabe. Merci. Et ça, il y a 2 sortes de choses. Je peux faire 2 visas dans ma caméra. Et je vais faire sous le canal. Je vais faire des choses qui sont tellement moi, maman, na musique, na betaki, et ça qui est ma bé. Si vous avez fait si manaïwana, et ça ma casse. Ba Makaouz, ba Nani, ba Nicolas, ba Emedo, ba Nani, des choses bêta na si ma frère à ma casse. Mais avec des frères à battre la groupe, ne ma casse. Il y a un monde bébé. Pour battre si ma va qui n'était. Batasi ma frère banga qui n'attend mutu moko te oui bien oui Ibrahim. Mais pour ma bébé ça va faire ba pour makambu naï. Pour nani bato koza motema ma bebo. Pour nani musique a kaleza ki bongo te. Musique a kaleza ki ba concert. O ya beti sika bo mususu akende pe a beta. Mais le comique o aninga kende bo mususu so tche bakali o tche bakali ça ma bé. Mais merci beaucoup nzamba za munene nga na zo pese formation ya bien na opesa be batunyo surtout. Ba masa no tengi ba kombo ba okelelo. Lelo baso kende ba okoma na odia ba okoma pe ba lobby pour nani biso pe na quartier latin et comme la biso pe bongo ba bibi no quartier latin boti kala surveiller na mnoka Congo yo na bete lo biso pe na quartier latin c'est vrai ndimi on aussi c'est là on a là c'est on a biso na kamo biso na quartier latin et comme la biso pe bongo obi série premier concert ya Cindy Leker o abeta na Olympia na Olympia de Paris ba Michel Okola G5 nani sous J3 G5 ils ont tous alors il faut G5 J3 Jos na fait nga jouer bien bakenda retard oui bien bakenda de que c'est bête la podium ba pas koni donc nga na yebi ke faire ça makasi ba maso pe batikali awo ba olongwa de ata msu lelo ba okena ba pe bien pour faire ça na souci na ba makasi ba obeta kuna ba okoma kitoko faire obeza ba ko longo lelo ba okoma si pour réponse au yebisinga biso quartier la tête aussi veut faire flévité ba bi etkali bino biso Wilson ba musicien mususu ba victime ba na problème te ba bazara dala ba kanda na bango so ata lelo ba ke ba okena bango ba bino nde quartier la tête vous surveiller de Congo te biso do surveiller Congo te pour voir jardin bo ke poto te à la programme moi munene abonné ko tu fais faire a retouffé nini te to boy yo kana biso ko felo mide yo kana betolo Ibrahim ko felo mide ko compara ka ete ko felo mide za lokola ko felo mide za lokola omoni ko felo mide za papa ba Mike Intenson ko felo mide ba diverser neza ba Mike Intenson ko felo mide za grand star ko felo mide za mission te ka va beta concert face à la publicité mususu au 4 6 mois et 8 mois te
Hier, à cause de la publicité, il y a une semaine, tu vois, sur ma billet. Bisous, nous avons un contrat, nous ne confirmons pas les okende. À boy pour Anini, à tirer la moitié, à l'étape sur ma toile, qui m'a fait à la boy, après boy, boyté. À l'île, m'a fait ici là, après le monde a confirmé le milieu à Opesa, journée, puis en bêta. Pour confesser. Arena, elle est bosso, et Simbaïté, et Laurent Sokoko. Biso, ce que Simbaïté pour Nani, yo, parce que c'est quand on te promet. Le tout ça, nous analyse moi qui tourne. Mais la biso, il y a rien, la biso, confirme le milieu à autant ça, l'émission, à celle qui est mission, à ABC Batou. ABC Batou, n'a rien à bête en arène, mais Batou, Bima, Basongi, Songi. Batou, Bazoki, on le voit, Bavanti. Et bien, le coin de Nini, Bamisé, Moussa, qui n'a pas présent en Amissous. Parce que le baqueté, qu'on fait le midi, mais l'accès va dire là trop. Ceux qui habitent Salo, ceux qui sont boy, ceux qui sont bêta, pour Nani, les Salaga, c'est la loi, Bissou, Bani, Macabon, on comprend. À qui Bakina, qui songi songi. Il y a un moment où il y a un équipe qui ne peut pas faire répression sur l'ambassade. Yon zimi kofe lo mide atsa banderole na atsa pena kwa date nemo ya concert nemo esika mo beta kofe lo mide asala ateka ba billet yon zimi mo iboy star no ba kofe lo mide tala be rapport no te ba Afrique ne ba yamba kai tala ne kofe lo mide nga kenaki na Didas Arena faire nga kenaki jo akomagi tande ba yamba ki kofe lo mide za grand star ta kofe lo mide to beta be yinga tam to beta bani ezaki songi bakotaka biso to betaka dia sari to betaka rena ana te ezaka ba ni bakotaka ngo ba welisa kande yango mo pe ba to sani batikaka mais Koffi Olomide azane kimia to beta basala ne Paul lelo batu bayi ba de wa rena o bayi ba ndenge ni za Koffi Olomide mutayena ngo yango wana. Merci beaucoup, c'était là l'André japonais mais au rôle bani pour un mouvement Jet Set esprit to on a biso Jet Set ou à faire ego là Jésus l'alliance et puis to on a biso ba différents nous accorder la tepito kabona ngalo no yebisara bato bande ko na biso o ba kepete na o ba kei bazaka na esprit faire ça ba contre belé ba ok beta pe concert soit pas on va beta les 15 na Genève sur la Genève ba beta Suisse ok beta na ba kuna concert munene pesa na wa munene bato ba ozala ba contrat ba kambisa na belé surtout concert na pesa mingi pa mwana Congo yo kanga landi japonais betu na betu bayombe on comprend mwana Congo azalaka likolo mais akitaka lelo nzamba yo kosala mwana Congo yo lamuka sune loka rythme mama Marie Makesi ata lelo ba muno na Didas Arena te ata lelo ba salango lelo te azalaka calme ata la onzambe ndinga atomboli on comprend alaxi que force mwana Congo azali kolo da mwana Congo bazala bango calme ba wulula mbonda bango nyonso tout oyo kokende kaka te azali calme faire la bakoka mebele mais à part ça o lozo bisabatu langue japonaise o bisabatu ka obi ke na pesi non passer Mike Kalamba ibambota trop o passer a munene grand chanteur en katamboka na biso ana concert munene na Zénith de Paris. OK na Zénith ya on lozo bisabatu ba soutenir Mike Kalamba bayo kasi concert à Mike Kalamba batebele ba kende wana après ko beta na Zénith de Paris Mike Kalamba tozana rendez-vous o to bengi si ba congolais ba étranger ba tout nyonso tout o baninga musique ya bien o baninga pe ba yoka mate ya bien o baninga ba délivrance ya makasi ba ya tozana rendez-vous na 7e mois oyo Mike Kalamba ya na Stade des Martyrs le 27 ba tout ba ya na Stade des Martyrs ba o mona makambo Mike Kalamba ya kosala concert moi qui toko na Martyrs on a profité avec si bana malueka bana bakimboala bana badobos bana masina bana ba commune nyonso tout pe wana tali community ko pela ma Congo mobimba na iba province batebele bazoya ndeti ba ilunga kalala délégation de Jésus et qu'il y a déjà un concert wana na ibi de vina nga ogi kingombe RTL man bagoya pe na ko ba vina biso isu pourra da ba uta fuiti bazoya rendez-vous ya moko ezaka kana 7e mois concert à Mike Kalamba batu ba na Stade des Martyrs a ba ko soutenir rendez-vous ko za Morondeni Moïse Mbi et pasteur na biso Moïse Mbi te ko compara kate tenga na lobi pe rendez-vous za peka moko te po Moïse Mbi et Pache Liban na Stade des Martyrs parce que faut peuple congolais na bato batala sur na poto bango nde ba sa choix oya monike afuta bien pa Mike Kalamba to betele maboko opa monoke pa pasteur Moïse Mbi to betele maboko netinga Ibrahim na pe na position na ngana ebi place na okende mais ce qu'on a eu ça on a eu ici bato que oya biso bato ba ninga musique ya bien o ba ibi ke ba ibi makamunyo surtout ba ya na 7e mois concert à Mike Kalamba le 27 na Stade des Martyrs ba ya pe journée wana ezaka makamba concert ya musique ité na mono ndaki ya ezaka bato ba oteya ba omona ba ozoba délivrance ba ozoba ka Mike Kalamba za papa nanga wana za papa nanga reprendre wana za papa nanga donc yona zo ça ba ya concert Mike Kalamba ba comprendre que wana za surtout tanga numéro 1 ya musique
bato bayembaka ba grand chanteur nde toloba musique ya mokili eza Koffi Olomide na musique chrétienne siko siko na musique chrétienne surtout tenga numéro 1 musique chrétienne ça Mike Kalambai oui on a pour la selon la ngai na bato pe ba hotel ba balandi japonais c'est vrai pour makambo Mike Kalambai asali bato beli basala yango te so no yebiso ba preuve nango yoka yango na yebiso yango te lelo to mona ba majabu bima te na okota kotona te pourquoi na okota kotona te na lelo kote na otanga pe kombo na mutu te yo wana betu mama manzambe ko chama ba oliate o mena lelo kote te mama manzambe ko sala mama tous vous gagnez de l'argent bato bo sala pa marketing ngape so do sala likambo ngala lepa na na lepa na yo mais yo za mutu na ngai ngana ngape na mutu Mike Kalambai yo luka mutu no beta so jembela o sala de wana mama manzambe ko luka ba oliate yo to sala so yo to sala so mo ba oliate pona nzambe yango na tuti carême na uti carême siko carême nanga na wana uti na ko soutenir mais non soutenir mama manzambe ya fele bato tu ba olianga na liate yo ya limumba pesa ngambo na bolia kyango na soutenir fisere nazanga na yiki Karine Badiama ombote mi ouais yo na profiter mère nanga Karine Badiama mère nanga Karine Badiama na pesa mbota Karine Badiama mère nanga José Awendi lobi bazana Didas Arena pe mère nanga Nadine Sala bazana kata Didas Arena lobi ba fi nanga ba tota de kana si ba kiti de bana Didas Arena video ta de kana na pesa bambota trop ba vi nanga Bruno Lubika mbongo propre et pas ne mbongo ça ebi kana ngana banda na toka bona biso ba communicateur ebele ba kepoto l'André japonais apparemment tikaliga yomo poso otali non so otali lo moko o mona ke Japon so otali lo moko le mona Piroger à Paris ala sai kolia na olia ga banaki azana so olia ga yagini ka poto mona olia ga ya solo bo mona osani bo poto des ande mona yanga Ibrahim yo kala beti la yo batu nyonso tu bakokina bango poto bakena bango bapoto mais poto mutu na mutu zaka na ndenge les différents voilà ngala ngi japonais ko kepele na leki batu nyoso tu héritier kenaka poto moko mais pese héritier gogani mutu na tene poto moko mais ti lelo yango tikala yango lelo tikala mamo héritier chemin de ngala ngi japonais so ke po mutu to kene poto sipesa ninga te note na moni mutu mo kena maison mo asombi camion ya sika na nte note na moni mutu mo ke poto asali lo mo ya chaîne ta note ba okika poto ka hamburger Damas nga subi lokana sina liaka ngona kini nga juna okende komona pena kote lo maison mo mena pe camion opo na kepe na l'accès loko boy pe poto na ngesa poto monde mona bangote nga na poto bato bazila nga na profiter pesi masana nga Junior Mundele papa social monsieur Cordon papi les poisson que des sous non boyi so ki osani yo kilinga kuiti pio Jacques yo kuto kilinga kuiti na kuiti le manzaka kendaki bango to ne loko moko te poto bango ina pexi ezati na moko te boya na nini leader américain qui s'injora kendaki yewu takiana comme soumani ba kilo tsamine ne kana vito j'en fais pas au kendeka bango to loko moko te ngana biso landi japonais tande naza merveille rambo na lobino tangela nga bato tu ne bakina rapport fena biso blanchard musaka tikala na ekutu papa na yebisiwa zwa ba masa tu bazo kende poto wana ya roger ngando pe na betelo lisolo Ibrahim tala ba masa tu ba kende poto wana tala nga skonde naza swag na swag tala ninga naza swag na swag so naza na ngona so na komisko na mboka na isusu ya ona yebiso papa moninga nga poto na nga deja naza na poto donc nga poto na nga deja na poto pe naza na mutu oyo na yebi naza na moto kelelo ke poto na nga so na kei na obongamba mo eza Koffi Olomide na bangelaka yango te nga na toke ndenge na kele poto pe na fere na la kisho yango te ndenge kele poto na fere nga sa bato likambo bato basala te nga kamsa bato ke mona ya quartier la te mo amemiye penda ki azalaka na quartier la te mais fere amemiye de fere nga sala yango mais nzambe mo ayibini asala programme na ye ipoemi sana osepelisa yo omona joa ba kizunga omona betonga na kei na ndenge na oya o ba bilaki japonais yo lo babata kisinjo ka banda kina poto aya kala ba kilo cha minene te ata oyela kilo ta minene mais l'essentiel omoni ça na welo côté manike wana kina poto tomona ke wana banda li wana kaka wa mais ça problème ça na welo kama na biso ke poto ça côté bilele musuma côté bilele et la bête kao ngina bomine émission na petite na Gauthier moni na bomaki ete no ba ka sio journaliste yebi mama bila lo ba Gauthier wana zala na micho ko benga nga papa ba biso to ko mosala bi papa landi japonais bomaki nga papa na masa papa
ngana masa ba fali masa ba soleil masa ba gypson baba vela ngana ba age meto ba masa ba collègue ne to sala ba musale sika moko ipo nga ko bangela ngati nga poto na ngisa danser au moment pute itanga ma mère à Château Rouge tu peux ce moment nando japoto ka bona biso ko fait le milieu ce jour à Paris après Adidas Arena on continue concert Adidas a fait les 3 fois et puis comme 3 c'est comme 3 concert a fait comme 3 mais ça Adidas a fait samedi batiango dimanche samedi le 20 le 21 dimanche le 22 lundi basali ndenge nini ba pesa invité d'honneur ba pesa cadeau ya mutuka ya Adidas ba pesa Koffi Olomide ya bosumuni Noël abeli et na mito Noël basong semai aomolelo invité le roi de la forêt basong semai pour na Adidas ouais ranson basong semai pour na ba invité Koffi Olomide ba invité te pour ba pesa na Koffi cadeau était invité il est pas trop busy ani on ça moro tête ba kutana bilobe là o disque mabe bongo nongo lata kimono ouais ba pesa au ministre sport moro te mtezo avec force ani na weria avec force ani ya miseni ya ba miseni yo moni na moni ke ba chanter musu basila ki yango ba kesinga tadia zonga ba miseni kuna na orchestre kuna miseni ça raté bu chanter ni ça ba yimba bele ata fin d'hiver voilà musicien ala vocal ba basi balela ala ntemo basi balinga voilà musicien yo tenga musicien ba musicien si baleka ça ba héritier vrai musicien héritier Gogane ou les cabo héritier $100 $300 $400 musicien mon orchestre na sala assuté tous les musiciens batika la wala ba faux musicien ya moni ba sengi tadi azonga isusu tada zongi boye bitu za rita abeta na sta na Chetemba village Chetemba zongi te ba be ba ba tshaba poet po bana musicien te bana logote disque na bazela ba pesa ka ministre sport wala za ba sport ba sportif mo yo ka bisote non ça besoin morote voilà OK nangwa ba okuta na bilobela oyo kanga bango. Merci beaucoup Félix Oise quoi Adidas Arena quelques mots na Félix Oise quoi félicitations na pesi merci tout na Oise quoi Oise quoi ninga za mobali Oise quoi so laksa batuke azo laksa batu bila za musicien pour na musicien pour ka satike musicien faut laksa batu na ba force nyo surtout esika muninga ti libaya yo petia esika muninga sali boyo pe sala muto sombi karbo sala ya ngwa ona zo ba ki ba musicien faut la sa force président Oise quoi aleka ki na martyr aleka ki kitoko après la sous moniki concert sur Europe et Ayocha Adidas Arena merci beaucoup na président Oise quoi ezali kama malamu biso to soutenir rien pe faire mikolo faire ba ebiseni omoni banda ba wendo kitati na bébé tiocha ba fongole le faire mabo. Merci quelques dédicaces là-bas ouais pour la ressource la pesimbo te pa ya masa na Gucci du Tornado masa na Gucci du Tornado la pesimbo tato Kelimbe sa super boss na pesimbo tato boss Canada mu Konza City la pesimbo Maluma be di chambre du commerce pe na ko boss te Ibrahim na biso mikolo to na époque so ni ko lukanda kwa kitoko olingo lo appartement mo ga bien o so meta ko mo ya bien o so le terrain mo ya makasi to bengaka kota bengaka nani boss na biso qui nous en business balabala keli bonheur donc ana banda luana ote so ba bengi numéro na yo ote numéro nga na pesa wana boss qui nous ani na pesa bambota to esika zali donc commissionnaire international commissionnaire bele ba koma escroc donc to na boss qui nous ani balabala ba to ka balara ma alia ka mesko ya makolo kaka mais ye kuti makolo te boss qui nous ni pede ya pesa a camion so camion kene nango boke bolukinda kuna kata camion be car climatiseur bali boss qui nous ani na banda luana dans la pesa mbota trop pe na pesi mbote lisusu na masina wana pa lino business na pesi bambota trop pe na bandal na pesi mbote na Tour Eiffel pa Emmanuel Tikaya et pas mère nanga Sandrine côté ma mère Sandrine mère double ya pembota trop na kwa mon frère et pas docteur Paul Mutombo mutasala yesu et place na soto za rasu to vandi calme est-ce que ko tara big manager DJB Obama na pesi bambota trop sika zali batu tu balingaka landi japonais soda DSP libindi moko pe na kobosa te masa nanga Boris Loko pe diker na pe bamboto to isupura dans la kata ici batu tu balingaka landi japonais na pesi madame nanga Lubaki mama na Sylvain na Jelidia na pesi bambota to Lubaki landi japonais soda DSP Ibrahim na CP na mingi to solo likaka oeza to solo likaka Décibel Libindimo, en tout cas, c'était un plaisir de recevoir parce que ça fait pratiquement quelques semaines, mois pour Naloba. Na MBOT, yo t'en as un bagayo.
nayebite na kolobani nga pe na sepeli mingi ndenge na moni le lelo botoza na ba carême na bino bano tungisa manga masa na ngazo na force aza pena makasi po eloko ani za ratsaka ve mais le temps na moni obo esalinga bien en tout cas merci beaucoup na yo nga na zo bengisa ba tout cas rendez-vous baya na 7e mois oyo baya concert à Mike Kalambai le 27 bato amona musala o Mike Kalambai wa pesa bato nga na luga Mike Kalambai kalatea watu sola pe pona zo et ça la bien yo na bi wona ratarati et puis na banda au pomper yo na de ratarati ça la bien tout soutenir bango tout ça la bien so bo se pe na bobo ça na te point pour aussi ça la pesi mais salon kitoko na kata Lubumbashi wana salon Jika na kata Lubumbashi et pas ya masa na nga J3 donc salon mune na kata Lubumbashi na pesi bango mbota to Jika ba to to Lubumbashi ba kenda salon wana et ça la bien merci beaucoup na yo bébé J3 oh ouais bébé J3 oh ouais o quartier la tête o salama amna ya sala lo na it et wana nga ngolo bela ete yinga na yina lo bela nani nga kaso ngoto nga J33 J33 ya biso azali na tuni bébé J3 te bangote bangote nga moto akombata ko final ngaka ete nga pe na fina nga na vandi boy suka moto mo boya ko fiolo mide nga pe la kofita nga na ebisio ya ko boya ko fiolo mide ya boya oboya te na motema ya CCC to nga ko fi nga la sepena na bato abongote yango nga na profiter na pesi mbote pa grand chanteur malamu blana ya manana na pesi mbota to na J33 na ba cowboy staff mba ya quartier la terre ba mbota to na ba Eric 4 sim pe na pe ba Verval Santé Tigana les noirs c'est les noirs Tigana bon tolingi bino tout mingi bato botali biso so bo sepel na émission oyo Imak Makengo to botali Imak Makengo na pesi mbota gradi wazai pe na biso to pe masala nga ya cameraman petit masala nga gradi ya mwindu zala na Ibrahim Mutamakambo tifona lobele pour comprendre zala na Ibrahim Mutamakambo komona boete ozane sengo lelo biso ba obalandi japonais surtout kutana ba ilunga kalala eza pona tozala na Ibrahim oyo to faine boye repone masala nga donc zala no kaka calme et zala bien merci soda d'espeli bendi batu batalio et belé quartier la terre ba répéter quartier la terre répétition toujours ça ida Osho que répétition ça na Osho mi kolonde nga landi japonais moi mi kolonde ça boina ba na répétition semaine prochaine merci numéro bureau ça 085 TP ça na plus 243 ya Willy Mouchen 085 25 21 961 85 25 21 961 ba sera poto atalaga mission l'André japonais tenga ba sera poto mingi penda na kontarami ba sera na biso ba sera na biso Ali Muimba ba sera ba rezona ba to bien ba mère na nga ba zoza weni ba Karine ba diama onde makamde za ga bien Tatiana Bitono pe to sanité poto penda tolinga bango mingi makasi merci beaucoup bozaki belé botala biso ici on n'a pas insulté to fingité on n'a pas fait la critique mais to lobiga mam oyoyo et singaki to loba moi surtout dans mon émission surtout na linga mingi moi ba vérité nazara ni pour ni contre ça dit au monde n'a pas un monstre d'amour nazawana ba mososo ba ebi ba to belé mo bazana ba ebi au monde na quartier latin bandeko belé bazana ba JR33 au monde na F victime njora bazawana grand frère na nga Emmanuel Macron grand frère na nga Maya Palin azawana au monde li susuba donc bon c'est vraiment belé au bazawana et puis to li susu na F na nini na Chérité Watanabe je respire azawana na bosani pété Francis Dibaya na bosanité grand frère na Charlie Mpaka Lingomba chemin de la gloire de Makambo kitoko na o c'est pendant ma vérité gogan vraiment et musala kitoko vraiment donc photo lo belara ba misala ba œuvre moto va dire vérité ça m'a aïe musique voilà photo lo belara ba œuvre tant toujours réseau kota ba rumba pire vraiment et ça la bien donc tout ça on a pour ba tout et pas faire ego là en tout cas bandeko bakena bandeko batikali force na bino marambe oza toujours bien beau continuer toujours koyoka toujours double toto chibula toto chibula on a yoka ngo trop sona na mwakar na yoka mo toto chibula toto tsobinze mbona toto
Il y a album, il y a Jésus des Nuances. Nayoka ngomwa turu, nayoka David Mangana, nayoka kepe mwa turu, ba rumba on a vraiment sepela na ngotro et puis Visa beta blora bien. Beta ma blora bien. Côté victime kuna donc bomanga na Médé ya osakana te. Médé nde makambo. Médé na bisio soko ki Médé te na journée. Na bité quoi soko ki Médé te non. Soko zongi c'est pas venir soko fiolo Médé. Nayoka. Sona zongi c'est pas venir soko fiolo Médé. Na kuna nda bominga susu. Vina bisa bominga mabe. Baba Chibolez pe makambu ba mwinda pe susu beta donc na ebite ato to beta ba mamenga lisusu ya donc mais on va beta ke lo mo bo papenga kuna yo kuna lo wala kangisai ya lo bakabwa kinga na mamenga ya papenga lo kangisai ya go bwa ngati ngo lo bani pona mba poto kabona biso lo bapona na lo bapona mba mo lo bele ndeti ma bya che papenga nenga zawana umba li pasa bya che papenga bon Koffi Olomide tonga bimisi nsembo na ye soka so beta ngona ndenga bien eza bien mais soka so beta ngona ndenge ki adiminer Koffi Olomide eza mabe reprendre soka so beta yango na ndenge zala mutu nyonso tout mutu asali lo ne pas Koffi Olomide ayembela mutu te Koffi Olomide expliquer ka batu ke et nga baba fille ebele to na ba na katsa kongo bazo tambola bitambola neti pecho ba pesa ki 15,000 francs ba pe be yingati kiko tambola ni baba sali makamo bo bazue pe kola nini ba pesa 15,000 so ba skoka ngo lisusu ase yinga soki azobeta na ndinga bien za bien mais soki azobeta ona ndinga ya rencontrer Koffi Olomide pe na nzembo na yoka ki azolo bazoboka libanga moko wana ke olangi chapeau papa patron mo wanga na kabana misala na ye abonga na balandi japonais soka meko chaka kombo nanga au porter plainte na kangisa ye nzambe landi japonais obyo kangisa asa misiso to linga ami pe to linga ye po anini asa mwana ope akotila biso pe mbongo na quartier abota mi pe pa mo pombo asa mwana ya Koffi Olomide mais aye baba kamba osala soka to sala na nenga sentiment na ye soka mibiso kana ndenge mo boy nga alongola libanga na ngala. Merci beaucoup. C'était la langue japonaise d'Espeli Bindi. Oh, tozagine tout la émission na biso. So bo s'appelle na émission bo pesa merci na équipe Mumba Congo Mekili, Anel Kaba Fossette, Sims et c'est le tobo ça n'a raté. En tout cas, je vous aime tous. Na bossa na susté ya Bruno Lubika. Mbongo papa. Ya salité a raté. Ya Bruno Lubika na bossa nioté na bossa nité. Ya tema bonheur. Bonheur ma vinga. Bonheur ma vinga. Voilà mukina biso. Donc on a soko kenda pas bonheur était en tout cas na habité on la quoi. Merci beaucoup pour vraiment belé botal la émission na bino. To bossa ni susté bossa belé bo soutenir la émission na biso. Ser na nga bien lor manze pour la queen. La bossanité joyeux anniversaire à Ritz Kalonji de la part de Grady. To bossa na raté petit nanga aujourd'hui ça sala l'année langa ba faire biga ndenge zala aujourd'hui ça sala la bossanité docteur Jackson Lubanga et Massi Gintsaka ya biso moko ya Palin lisusu Bridel Mwimba to bossanité ya Aline Mwimba na bandela lisusu Tatiana Bitono docteur Jackson Lubanga l'honorable Gaëtan Kodia na Brazzaville ya Olivier Doumou na Brazzaville Bozé Belé Augustin Nzambe na bosana ya Augustin Nzambe vraiment na linga retro Augustin Nzambe ozana kin. Merci, merci, merci. Je vous aime tous. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. L'ambassadeur des jeunes congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes congolais. L'inauguration de ces bâtiments, ses vœux, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais, des mouvements associatifs publics et privés, d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de la RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Engalima à Kinshasa.